Bafo serviteur batonje belena mokilio yo mazana mission yako bungisa banana yonzela ye papa telema papa telema papa telema papa telema koti kabisote na maboko banguna satana yebi mikolo na yekomi ya kutanga atindi bafo serviteur babungisa bana zambenzela ye aujourd'hui na bango ici qu'on a pas comme betara sotala mokilo papa tozo remplacer soki masna zate ezamona mtazo remplacer donc bino bato bosala gana autour boka mokana bino te soki bozozo place te parce que eza entreprise na bango c'est des kanda ya Timothée batite bazali kopesa biso ndenge nini lingomba ekoki kotongama ndenge nini lingomba ekoki kotambola nyonso bibengaka bapasteur bokanga minoko na bino bino nyonso bibengaka baprofete bokanga minoko na bino nyonso bibengaka o babishop baarchibishop bokanga to oyo boloko wana Denis Lessekasi musicien congolais alinga ennemi ya congolais eza congolais yebo Congolais, Ngabe Sengana sacrifié 40 personnes. Ngabe sacrifié 40 Jésus-Christ. Antichrist. Pour affronter des désordres. Jésus-Christ a fait de toutes les nations des disciples. Nzambe Molimo na ye kambango. Azala na bango abomba bango. Jésus Jamasenga kadi même pas. Jésus Jamasenga kadi même pas les apôtres. Nous sommes plus dans la loi. Nous sommes dans la grâce. Risque belé, tous autres risques de maladie, tous autres risques après l'alcool, tous autres sa rencontre. Pourtant Jésus-Christ a roya pour revêtir un corps incorruptible. Un message tous en ont besoin yangoana. Maté ya biso sur l'œuvre de la croix. Au moni batona tellement qui se décorrompu, bazo ko sala misala ya papa na bango za la séduite. Ah papa sunganga na za la séduite. Pati la belle un peu à la séduite. Ouais, Junior Alimia, Azala séduite, Maman Françoise, Tanguy Bangala, Commandant Goliath, Commandant Goliath, Mosikana Hollandais. Alléluia, Alléluia. Balandia masolo ya sika lelo tozali na kati na Belgique toye poto kutana ndeko na biso Jean-François Ifongi oyo azalaki ex musicien ya mokili toye poto tozali na mituna ya kotuna ndeko na biso kasi yambo to banda to kopesa ndeko mbote ndeko François Ifongi mbote ndeko na ngai mama Pati la bena sepe ndenge lobi azaki musicien mokili parce que ti lelo ba misa mokili bazaka kana o soit disant bazo melanza bazaka ya mokili do ba ya mokili surtout comment ba yembi ya molimo. Amen, hein? Ah, ça c'est bien. Ok, bonne santé. Santé, nous sommes plus que vainqueurs avec Jésus-Christ de Nazareth. Ok, ndeko Ifongi toye kokutana no awa e kama sibiso po ete batu mususu bazali koloba ete okimaka ba débat. Ba mususu vidéo utaye koleka mikolo sila koleka na internet balobi ete baluka kiyo kasi okimaki. Comment ça biso toye lelo tokutana na? Merci maman, omoni ngai na zawana te pona kosala succès. Ngana zawana pona passer message via Seigneur Jésus-Christ yango mingi bazako ya sozana ya Jésus-Christ était a olinga te to kutana ngana yo po yemoko mutu azo sala mission dona kati nanga yem tazoloba moni tanga libéraki bana Égypte bana Israël Égypte aloba ki naki ko lele ya peuple nanga na kiti ngai moko mais ba mona ki te ba mona ki nde Moïse donc c'était il était dans Moïse neti lelo oyo azakati nanga po libérer bana na ye donc ceux qui osa ye te to kutana te yangola mama nanga et puis ngape na monaki vidéo yango lobi soit disant babaki combattant mais na solo moko un vrai combattant alobaka te kaza combattant donc un vrai combattant ba benga ka inde combattant par rapport à makamazo sala omoni donc c'est ça donc monsieur soubaye ko kosa manasima ba combattant pour ba créer ma buzz ok biso tebi ba un croco à luozi na kati Roland tebi ba combattant belé bande ko nanga ba boketu ba ebele voilà ok voilà c'est ça ba commandant so na pesi bango mbote sika bazali tozana bango combat moko je sais que nzambe mutatindi bango nzambe mutatindi bango pour ba libérer peuple pour ba libérer bana ya Congo alors mission ngala zana pour ba libérer peuple de Dieu oya ba Congolais ba kangami na ba faux pasteur omoni do bande ko na bazé bele ba odombo ba Rex Kazadi do ba bino tuwana nzambe mutatindi bino bien aimé pour nzama ko tina même mutu liboma conseil na replace bande ko na ba kabwana te ba so na rasute bazala bomoko pour ba bunda kitoko voilà.
Ok, na kati ya combattant au potangi to bosa na te Black Mombele Goliath azali na kati, j'espère aussi ko bosa na ye. Wana ndiko na ngai. Amen. Jean-François Ifonge tomoni tangu nyonso bandaka be mission na yo na Losambo, mais kasi lelo tomoni to kotika ka boye sans o pesa moi prière ya ya ebandeli. Non, to bandite to c'est l'introduction. Ok. Ok, tokoya tokota na prière na biso. Na sepela na nzembo moko obeta oyo na epte soza titre la ngo kasi na kati lobaka papa telema papa soko ko betela baye bazali kolanda biso po mama po oyeba que nzambe makambo nzambe sera toujours na makambo nango banzembo ebima na disquete mais bato bayembaka yango et puis nazo lancer appel boyemba yango moni c'est ça biso bato ba chanteur ya molimo donc biso toyembaka banzembo nzambe apesi yo biyemba banzembo biso toyembaka eza ba prédication mobimba eza ko changer ba vie ya bato eza te ke o libala o nzambe aza roulage na bible bakomango te o nzambe boye na boye nous parlons de Jésus-Christ toza ko évangéliser à travers la chanson yango meto teka yango ezali te totonga na YouTube talelo yo olibi oyebi yango nzambe apambola yo musu na yembaki parler en langue au shabarabara marma de choto bana shabarabara bato bayo kabisoni marma lukuta to bilo wana tu bato bayemba ngo déjà na petro nze bango amen. Comment la miko maman ngana sengise na nzambe telema liboso na ngai lakisanga nzela ngana landa yo bafo serviteur batondi ebele na mokili oyo baza na mission ya kobungisa bana na yo nzela ye papa telema papa telema papa telema papa telema kotika biso te na maboko ya banguna satana yebi mikolo na yekomi ya kutanga atindi bafo serviteur babungisa bana nzambe nzela ye bonjour yango azika ye moko te na kati ya moto papa telema papa telema papa telema na yo papa telema Alléluia. Okutaki na temple bazo sala n'importe quoi yo qui pe chikotaki tout le monde olobi babuka yo kotonga ya yo dans 3 jours pas temple yo tozo mona lelo e uti wa pied Dieu habite dans nos cœurs et non dans des bâtiments là où 2 ou 3 sont assemblés à son nom il est là. Sacerdoce lévitique ezalaki ya balevi sacerdoce royal ezali ya Jésus-Christ boni bozo senga badimbo za balevite Jésus-Christ a dit les faits de toutes les nations des disciples soko za disciple à Jésus pour kozo salo yo asalaki te Jésus jamais senga kadi même pas Jésus jamais senga kadi même pas les apôtres nous sommes plus dans la loi nous sommes dans la grâce. Papa telema papa telema nangui papa telema Alléluia. Yo mokolo bake beaucoup viendront à ton nom ils séduiront même les Élies papa sunga bisoto zala séduite papa sunga ngana zala séduite pati la belle un peu zala séduite. Ouais, Junior Alimia, Azala séduite, Maman Françoise, Tanguy Bangala, commandant Goliath, commandant Goliath, Mosikana Hollande. Alléluia, alléluia. Ok, merci vraiment. Nzambo kitoko to sepeli mingi pe na j'espère que bao bazali kolanda biso pe basepeli na lembo oyo. Ndeko Jean-François to kota la mutu na biso. To bandi émission. Oui, to bandi siko émission la biso. To pambola nzambe. Amen. Père de gloire to pambolio. Nzambe to sengyo merci. Merci papa ndengo longoli bandeko nanga mosika
na Hollande ti bakoma na kati na Bruxelles po na lukumu ya kombo na yo to tiki mission to kosala na maboko na yo papa na tiki ndeko na ngai aza pembe na ngai na maboko na yo sœur na ngai Pati la belle papa oyo sala na bomoi na ngai papa sala mpe na bomoi na ye papa atteto na monene na yo papa na biso lobi émission ekomande ya basantu lobi émission nde batteto na monene na yo lobi émission nde tofungola ba bible papa na biso tiki to zo contrôle na ono so lekandaka na sika yo papa ndenge oyaki na bango ndenge mpe kozonga na bango papa olobi papa yo moko bina liloba na yo tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent ndenge baye koluka liloba na yo po ete bano babika papa zongsela bango ya koleka na bomoi na bango papa nyonso ezalaki akokangama na vi na bango efungama na kombo na Yesu Kristo nyonso ezalaki neti ya molili papa pelisa mwina na bavi na bango natiki bango na maboko na yo papa na kombo na Yesu Kristo émission omo nyonso akolanda yango abika azala sauvé au nom puissant de Jésus-Christ nous avons ainsi prié amen. Ok, tokota sikoyo na mutuna na biso ya liboso tokobanda na likambo oyo etali Brazzaville. Na Brazzaville tomoni ba refoulé bande kona biso kuna ebele bazali kola libanda na tango oyo. Kasi mutuna na biso ezali boye pa ndeko Jean-François Ifonge. Participation nini oyo bino basali na Nzambe. O bozali ko mema na bandeko wana po ba uti na mboka mususu ba ye na kati na Congo mboka ba mususu batika mboka kala ba mususu ba uti na ba province. Participation à bino bana Nzambe zali nini na pour na bato wana. Merci la parole. Déjà toute ma participation à bino ngala lobango déjà ce ko kansara na Kisasa boza na ba serviteur de Dieu boza na ba serviteur de Dieu te na Kisasa boza na ba serviteur ya Lucifer bango na ba sangani na ba politicien wana ba sangani na ba musicien wana nyonso zo le kana ezali na plan na bango ils sont là pour détruire le pays ils sont là pour détruire les enfants du pays nyonso zo salima wana mama na ngai ezali ba plan na bango pona na succès na bango pour bazobela ki bokonzi na bango moni mama alors nous sommes de Jésus-Christ de Nazareth nous sommes là pour sonner la trompette et la Bible dit allez faites de toutes les nations des disciples, enseignez-les. C'est lui qui croira, qui sera baptisé et qui sera sauvé. Donc, Moutasa Koka son de la trompette. Moutasa Koka Jésus-Christ Kolobanakat Nangai. Moutala Rosa la sauvé. Au moni maman Nangai. Jésus-Christ Tangayaki, c'est ce qu'il faisait. Bolandate, Namoni Moka Kekuna Pese Batu Bamapa, Pese Batu Soki Banina, Pese Batu Soki Bilamba, Batuana Baza serviteur à diable. Bassel Makamana pour un succès na bango. Ngaso de Bina contribué à un cas, n'a benga jamais caméra. Omoni mama nanga na kobenga jamais caméra omoni do ezali ba prière na biso ezali ke Nzambe a libéré Congo voilà Nzambe a libéré Congo congolais a koma stable parce que ce congolais a komi stable a rozation na mamboka batute et puis ba roser mutu pamba les sous-soutés je me rappelle quand j'étais encore enfant papa nanga zo bisanga ike les héros à l'époque bataki batumoko fier donc monde ba bamboka misuti somo monde na poto bataki mingi étudiant omoni alors lelo oyo lokola mboka na biso komi par terre yango tomi ko subir ba makambo zo mona wana omoni eza nango makambo ya physique te eza makambo spirituel ceux qui batu oyo ba comprendre makambo wana eza nango mbongo ta koza 10 000 € na tindeli ba osana ngoni so baby Yesu te ba osana ngoni Michael Jackson avait beaucoup d'argent il se retrouve où maman être riche c'est d'avoir Jésus-Christ dans ta vie omoni mama nga zaki mutu abasi nazaki ata na mono atoza jeune nga pona nga oza jeune te ndena moni boy faut zati ni mona nga téléphone nazaki ndenge wala on était là pour détruire les autres omoni mama nanga alors siko oyo alors ezali ke mutu ayeba Yesu omoni mutu so moni ata bato babengani bato bayebi Yesu nde bazana okuta bango tamususu bango babengani bango te onikuta bango tamususu fa babengana bango yeta mususu mona sarki voyage moko boy donc Nzambe ayepana toujours baneta ulikambo ezali omoni ya to sabatu kene yo lingo koyeba Yesu te yeba ke soki ndoki alie yo keli felo voilà ndoka ko lia lelo abonga mpe 3 jours ndoki wana ke royaume de Dieu yo keli felo ndoki aliaka mutu azana Jésus-Christ te voilà donc elo na kosenga na bango il est temps bailanda Jésus-Christ et puis bande kunanga ba combattant combat ezo simbal sou bien te pourquoi parce que beaucoup d'ici banzamba lukuta na kati beaucoup d'ici banzambe beaucoup croire nos ancêtres chaque pays bana histoire ya ancêtre na bango alors ancêtre baza banzambe te na France awa baza na ba histoire ya ancêtre na bango na Belgique bana histoire ba ancêtre na bango biso pe na Congo na Cameroun alors ceux qui nzambe ya ba Congolais azali c'est que nzambe ba Cameroun azali c'est que nzambe ya ba Guinéen azali c'est que nzambe vous êtes normal est-ce que c'est normal donc ancêtre na bino ancêtre o ba koko bande olia na banzete mais bo ta bilamba poane surtout maman mon amozo la même na tenti la zone na mutu bako bando ta tenti na mutu au moins c'est les loyengi azota produit bako bando ta produit donc bozo ba makambo bino bozo présenter makambo wana te venez en Jésus-Christ et vous serez sauvés point barre
mais mingi ndeko ifonge bango bazali koloba tozonga na bancetre na biso bazali koba tozonga pote uti kolo yebisa bango balonga bapoto bazonga kisasa bazonga ndeni yozo bazonga bacetre yozo na poto yozo la frite yozo tia tentire na jaune na mutu mais zonga na centre zonga na barafia zonga c'est du n'importe quoi on a bien ngo loyenge et puis bible bien ngo na temps de la fin boy omoni il y aura des faux Christ. Ils viendront pour séduire les élus. Bon, on a témoignage à Lukuta, Banzama Lukuta, Mathia Lukuta, pour Bazombonga Batu, pour même l'enfer. Mais heureusement, Bana Yanzambe, Bayogata Batuanate. Et on a son lobby comme on a dit que combattant, on a combattant, on a séparé na combat na bango, le oyo grâce na bango, musique on a pas mais bête à sauter mon kilo. Omoni, Bana na biso bando boté na baja ba 12 ans. Omonango, Bana kombe ba boti Bana Mike. Le monde a ba pousser ba régner. So bayega so bazongi kado pousser nanga je suis du nombre. So na biso âge na biso nombre bana nanga na boto ondimate. Alors ce qu'on Nzambe le quoi la kangolinga akongola bandeko nanga grâce à ba combattre ba musique on est tellement souté. Omoni déjà c'est une bonne chose. Omoni so ba combattre bazonga bomoko botika pe ko funda naka. Botika pe ko finga naka. Si y a un problème bobengana beaucoup bo solo là. Bino bo finga na ndeni bango na gouvernement na esa ba finga. Omoni yango siko. Bino bato bo bunena bango ba finga na te bazaka bomoko. So bino monte bozo pola. Vraiment bo selanga plaisir la bandeko na binanga bandeko nanga. Et puis les autres kabola bino po banzambe bozo sembela nzambe moko te. Voilà. Avant, tu as besoin de faire cette mission. Tu as sambeli. Si on a besoin de faire ta mission, avant de faire ta sambeli, au moins, il y a un combat kitoko. Mais Balobi était avec Jésus, Batming, nous tous les combattants. Balobi était Mboka wana Congo, Bamsus Balobi Koloba ekoza libéré na Yesu, Bamsus Balobi Koloba ekoza libéré na Simo Kimbangu. Mutuna biso zali epa ndeko ifonge. Oyebi protocole nanu tozonga na mutuna oyo. Oyebi papa Simo Kimbangu quand même. Mama nanga sina loba yango, omoni Bible aussi biso hein. Moni Jésus Christ nga kufaki. Mama nanga. Akene ko te ya tina bato bakufa. Jésus Christ en kufaki akena mabela ke côté yana batu bakufa et puis Bible c'est que salut est dans comme musu de kana Jésus Christ na mona ndeko kamara na ngamoto yakene musicien mokili pe kaka koma ko samba za obi ke na biso loko moko obi ke ba musicien tilelo o baza na mokili wana ba biso baza ba kimbangiste uwe ranso na kena na maya kambata asa uwe ranso na ki atiki ndoki uwe ranso na kena na maya kambata moi si naza pasteur yaki na maya nkamba azaka na mutune moya bizarre comme na soki comme na soki mutune mo ya tchaka makilele bo donc ils sont là mais akena na maya kimba Mobutu akena na maya nkamba Mobutu akena na maya nkamba donc ngala soyo nakuta na mutu moko bisenga bi chef tala kaka face aux ali yaka na kimba mais yemo na mona na tentira so na mutu metela ngande na koma La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ, il est le chemin, la vie et la vérité. Bon, Lukasko batu akimbangiste o bazalo kuanga. Na peso banda lelo banda luka bango lelo, tale ya kala, tale sona kuma kimbangiste. Au moins bango tamsa botama kimbangu abotama kimbangiste tia koli ma comme muyibi aza kimbangiste ser moko mobana semela kimbangiste mais aboti kana kata kimbangu aboti na ser moko kuna mama moi je te dis bana na koma ko sambela na biso nzoto moi cité na za moi na ndako ça fait depuis to koma ko sambela ngana mama moi ça fait 18 ans to moi na ngana mokina na moi na ngana mais bana koma ko sambela siko ça fait 4 ans tout ça dans le Seigneur azana chambre nanga pourquoi pendant to balanité nzambe senga personnellement azana chambre naï kalamite to balana bon yebi senga kimbangista bon c'est-à-dire selon Jean-François Ifonge nzela ezaka moko okimi non la kimité amen omonyango nato yebi senga bazalité tala bango bien esa batu moko bazolanda loyenge kimbango ngani ayaki mutu oyo ayaki na mission. Il a fait sa mission, il est parti. Moi aujourd'hui, nazawana na osala pe mission nanga. J'ai fait ma mission, je vais partir. Moïse a fait sa mission, Noé a fait sa mission. Fin point barre. Et puis bango tout le salut est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc bako sabinote bandeko nanga na lingara bino mingi. Susi nanga zali boya to bika. Souci à dire bezame abe mabatu na lifelo. Bible sibiso te représenter loko mongote sur le ciel sur la terre. Yebisanga ba catholique bazana eau bénite. Soki na Louvre, même babi Sainte Marie abimaka kuna. Bon baki mangiste bazana maya nkamba. Bon so maya nene za vrai. Omoni lo yenge
ba catholique bana maina bango au bénit au Louvre au bana bikeko balala kana na ndao ba kimangi c'est pareil bon besoin de loyenge mais nous la Bible dit que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Alléluia. Biso ça physique c'est le spirituel. Ozo mona nga boye kena na YouTube omona mutu moko ba pakola ba nini biloko matoi ba tatouage tala ba brando le bene na zeka lokola nani te lokola maître Goliath. Mais siko tel na minute donc nzamba restaurer et puis nzamba pesi na musala nzamba changer. Frère, ma sœur, bandeko na biso na linga bango mingi. Naza contre bango te, souci na ngezali bazala libérer. Batika kimbango ngani po obi nzamba rotuna kimbango na soka. Bien. Yo mutu tinake bango ba kuwar na yo akotuna ye natana mama moko bazoleka soki mama Yudas mama nani mama moko boye soki mama Nkelani mama moko boye lekaka bazolo bape makambo moko bakoko donc nangaki na ya mabe pona mama wana mais on est à débat yozala mko mususu attention to ko za mutu moko ya bokoko beaucoup ça débat ce que na ça jamais débat naie lié à zamuta bokoko akeni na bokoko akom alazal au moins moi je défends Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit dans sa parole, il a dit vous verrez la différence avec ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Donc si tu vois comme j'étais au moins dans la place mon gonsu na Brazzaville na ota mona butu tellement que ibana ki mingi quand zo tambola na kenota la copine na mo quelque part sinon zo ngana na makona na ba poto ba garde du corps ba pire petit. Tant tozoya na mulilia bato bafana ba teleka ndenge na latek na ndena otambo na mulilia ba on a fait ça la musicien omoni parce que tozaki na image moko ba mo benga ngai ba misko ba misetu yo yebi ba benga ngako ba mo la na obujete tant ba yemba ba bio vieux JF ba yona omoni mama donc c'est qu'on a bon nzambe tant ba mona nga ba mso ba lekanga omoni ce n'est plus la même personne. La Bible dit en Christ nous sommes des nouvelles créations, toutes choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont venues nouvelles. Voilà qui mangi balobani. Wala fotu na bango batu bakoko. Jésus qui c'est azali nzambe ya ba yindote, azali nzambe mindelete, moli botika ba fodi ba bosala. La Bible dit, il est venu chez le sien et les siens ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire il est venu pour tout le monde. Lui-même il a endurci mitema ba yuda pour te conquérir le monde mobimba. Ezaki plan naye ko ba anga ki na Congo, comme ko prophète kitaka kimbangi c'était. So que na ba parti na ba pays ba prophète bakita, ba prophète bakita. Même dans Israël, le prophète de Bakita, dans Jérusalem, le prophète de Bakita, mais tout le monde a dit Moïse Azan Zamena Bango. Hein? Tout bien aimé, Botika le la papa, ceux qui m'ont makam. Quand le bambou, qui m'ont azalando, qui m'ont dit, au moins, au monsieur, tout le monde est en enfer. Pourquoi? Parce que n'a pas faux débat nabino. Botika la Bible dit, le salut est individuel. Le salut est individuel. Moloko fa ba retourner kimbango, te ba retourner yomoko. Au salaire qui na vie na yo, au néo na fana qui na moisi na yo, néo na fana qui na bana na yo. Voilà. Mon ba retourner na yo, ba retourner kimbango te. Na bato balandanga, ba retourner bango JF te. Non, ba retourner yo. Ba retourner yo. Au salaire qui na vie na yo. Au salaire qui nini. Voilà. Voilà. Où est la côté komba mutu. Tanga kombo na yo moko, kabona na vie à péché. Kabona makambutu, landan zele en Zambé et tu seras sauvé. Point barre. Ok, tu rencontres la mutu na biso mususu, Jean-François Ifonge, balobi était Jean-François Ifonge. Toujours contre le pasteur. On aura toujours contre le pasteur pour yo muto uti noa ko bongo mama na sim. Miko e umelite kwa o ena bonzambe sika. Ko yo ena bonzambe sika okumi mbala moko ko attaquer na ba homme de Dieu minene o yakata mboko na biso. Ba évêque ba bishop ba okumi ko attaquer na bango. Comme si on kanda moko o lieu o attaquer o s'attaquer na ba musicien o batika na mokili. Yo komi yo ye na bonzambe komi ko s'attaquer na bana na nzambe. Kanda wana yo zaka nango uta we wapi. Amen. Natangelo moko mbango. Par exemple sur la fungoli Bible te bandeko nanga ba osepelate. Naza na titre 1 verset 10. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y a en effet surtout parmi les circoncis beaucoup de gens rebelles. Donc circoncis bana na nzambe. Ozomona. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, des vains discoureurs, et des séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Ce n'est pas moi qui l'ai dit,
auquel il faut fermer la bouche. N'est-ce qu'on a kanga minoko na bango nyonso na kangi minoko na bino bo kanga minoko na bino bino nyonso bo benga ba pasteur bo kanga minoko na bino bino nyonso bo benga ba prophète bo kanga minoko na bino bino so bo benga ba bishop ba archibishop bo surtout o ti boloko wana denile se kanga munoko ndongo bimona o na kangi bino minoko bibelo biango ngala lobango o looking ngai na ko beta yo ngala lobango na saka franc na ko sakate Bible si pour qui ne n'héritons pas le royaume des cieux. Voilà. Il y en a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et des séducteurs auxquels il faut fermer la bouche. Il y aura suite. Ils bouleversent les familles. Ils bouleversent les familles. Baso bouleverser ma famille. Netinga moni ndeko nangai. Aina mona na ye. O bandoko c'est la bango makambo. O panza famille na bango. O bana mona ke papa na zandoki. Mona boyi papa na ye. Lelo ba sheke batondi. Bomi ko beta bana ona. Bango ba ke ko bata mana braza. Lelo ba bengani bango. Et outi na ba pasteur. Et outi na ba faux serviteur de Dieu. Ba misi bana batu bandoki. Ngana ko banga ndoki poani. Ndoki ndako kimangai. Ngati ko kimangai so ba mo kabona mona nayo kabona mo sinayo yemo ka bi mo so za mo sinanga ete so mta ba pesa mo sa ministère ba diable et vous irez en enfer. Yoga ao il bouleverse des familles entières, enseigne pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Au moins maman nanga donc bazo enseigner biloko ba ko enseigner te bazo boma ba famille surtout bino boboya basi na bino wana oboyi mama bana o nyokoma ki na ye lokolo komi na bonzambe okomi ko yi bambonga peuple de Dieu la dîme ezaki pratique moko ya loi et nous sommes maintenant dans la grâce nous sommes nés en Jésus-Christ de Nazareth. La loi est finie, maintenant nous sommes en Jésus-Christ. Ba dîme les offrandes ba temple biloko no so ezaki na loi, maintenant nous sommes en Jésus-Christ. Il faut libérer peuple de Dieu à la libre. Au moins maman na batona bazana bako benga ba sela nzambe te. Et puis kolobate ngane nzambe sika maman 4 ans, moni 4 ans. Moi na ngaza moi na bébé azana 3 ans à Lobaka. So bébé te amina papa tu n'es pas gentil. Voilà. Moi ça fait 4 ans que je suis dans le Seigneur. Maman moi to ba benga Noé. Tu so benga pe so mission. Sera benga pe so mission. Sera benga pe so mission. Et ça bango passe maman Lobaka bango ba loba ngote. Et on peut de Dieu faut ba longa la voile. Ba kamana batuana. Nous sommes libres. Ba 12 apôtres ba senga mbongo panan. Ba koma ko landa ndenge zaki kala ndenge na batu ba chrétien liboso au monde ba apôtre. Oya ina pondu bokaboli oya na bango so ba commission onde maté ya dîme. Au monde la dîme ça n'a jamais été de l'argent. Au monde maman nanga. Loba no mituna maman. Toya likambu ya ba temple ndenge to uti koloba. Ba temple ba église ya ba temple yango wana nakati na Biblia ba lobi était Paul j'espère lobi était ne manquez pas à votre assemblée siko tu as lobi bon dit à notre assemblée au moins maman nanga oui version les années elle dit que parce que nous avons notre assemblée notre assemblée c'est là où il y a 2 ou 3 qui sont réunis à mon nom je suis là et dans l'église était l'église c'est un momoko grec et là qui c'est que peuple de Dieu, les gens qui sont sauvés, grecs. Surtout voilà. Tant pour la zone, bon, au moins, yoga, tout le temps, facilement, Matthieu 16, il y aura pas l'église bandit, Matthieu 16, verset 17. Comment Jésus qui s'avait n'a discipliné tout na bango, mais ni na balobara nanga di banda. Hein, balobara yo za boy, hein, balobara yo za intel. Pierre a lobby, Dieu le Christ, le Fils de Dieu vivant. Dans Matthieu 16, verset 17. J'ai lu au nom de Seigneur Jésus-Christ. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon. Comment on a dit Simon? Faut pas dans mon pasteur moi le couteau zolba mon iba Pierre ba bon OK, il est Simon. So Jésus appelle comme Pierre, la sur quoi brique. Donc yo ça brique, ça sous oza brique, donc biso toza ba brique. Net oza boto tonganda comme spirituel. Au monde yoga abi, Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Yoga verset 18. Et moi je dis que tu es Pierre. Comme nous Simon Menga comme nous asco libanga. Tu es Pierre et que sur ce roc, le roc c'est Jésus-Christ, et que sur ce roc, sur moi, je bâtirai mon église et que les portes de ce jour des morts ne préviendront point contre elle. Nous sommes de Jésus-Christ. Nous sommes les temples de Jésus, de Dieu. Au moins maman nanga yoga awa c'est la maman nanga limbi sanga muke pour bana pe balingaka bana yoga awa
Il y aura tout le temps un verset avant aux ondeko nanga frère Tanguy. Il y aura acte 17. Dans acte 17, verset 24. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits des mains d'hommes. Dieu n'habite pas dans les temples faits des mains d'hommes. Dieu n'habite pas dans les temples faits des mains d'hommes. Limbi sanga muke mama, soko tumulenga makama Jésus-Christ na yaka mabe, limbi sangai nazana 1 Corinthiens verset 3, 16. 1 Corinthiens, verset. So, comme ça, 4 ans, mais, c'est le Saint-Esprit qui enseigne. Au moins, maman, 1 Corinthiens 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Maman, l'Esprit de Dieu n'habite pas dans les temples. Il habite en nous. Nous sommes le temple de Dieu. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis là. Parce qu'il a dit, il frappe. Si tu ouvres ton cœur, il va habiter en toi. Donc, s'il est en moi, s'il est en toi, s'il est en elle, quand tu sangani boué, tu vas partager. Et puis, tu vas sangani, tu vas partager. Et ça, c'est que, biso zana tengolo moko tala na tengolo moko awa limbisanga mama tozali awa yoka toza awa na 1 Corinthiens 16 verset 15 yoka bien yoka mo église. Les églises d'Asie vous saluent. C'est babi bandako lobaka donc ba croyant ba chrétien Asie ba pesi binombote yoka. Les églises d'Asie vous saluent. Yoka Aquilas et Priscille donc moi sina mobali donc Aquilas et Priscille avec l'église qui est dans leur maison, vous saluez dans le Seigneur. Bon, ce qui est l'église à Guindao, n'est pas l'église dans Priscille, l'église dans Ndao, na bango, bape binombote. Donc, balbi que ba chrétien Asie, bape si binombote. Aquilas, exemple, JF et Françoise, avec ba croyant bazan Ndao na bango, ba chrétien bazan Ndao na bango, bape si binombote. Et ça là, Prosper et maman Agnès, avec l'église qui est dans leur maison. Point barre. Bako sabisote. Eh maman, l'église c'est Ezali Biso. Zanatanga suka bon retour na question mususu limbisanga pour éclaircir peuple de Dieu balongwa bolongwa kuna bolongwa ba libérer bino yora aw nazana Éphésiens 2 verset 20. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes. Omoni Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Omoni mama nanga yoka awa en lui donc en Jésus-Christ en lui tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Yoka verset 22. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Une habitation de Dieu en esprit. Jésus-Christ. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Tous ces gens, c'est des hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin de rue pour être vus des hommes. Bon, le kumu, jeep, veste. Donc voilà. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. La récompense na bango. Verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Voilà dans la nouvelle alliance. Ce qui est dans la scène alliance, il faut que nous les vite. Dans la nouvelle alliance, Bisso, Apocalypse 1 verset 6, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Nous sommes des sacrificateurs. Bien-aimés, boyoka bien-aimés. Bien-aimés, ezali ne masanote tout ça ko sala. Sur tout ça ko ganga boy, sur tout ça ko loba boy, sur tout ça ko ganga pona bino. Bien-aimés, batwana ba yé comme mabino na lifelo. Batwana ba yebi bango boke na lifelo. Baza ko kosa bino, na ba français à lokuta, na banglais à lokuta. Bien-aimés, en Jésus-Christ tu es libre. Si tu n'es pas libre, c'est que tu n'as pas Jésus-Christ en toi. Bien-aimés, ba libéré yo. Sangana kana mwasi na yo, sangana kana mobali na yo, na bana na yo. Belaka bozatana ba 2-3 bandeko bozakana bino bokele bosema ndako frère Tanguy lo bosema ndako ya sœur Mami Mobunga lo na bosema na sœur ndako ya sœur Bijou Malonga lo na bosema ndako frère Toto Prosper famille Bopumbo oh bien-aimé lo na bosema kara bongo pa mama Octavine bien-aimé bozala bongo bolanda bango te bazoko sabino bango bakoma ba plein ndeni bango na ba mission ndenge moko mission plein bango pe ba plein bazo sela mokili oh bien-aimé mais biso Jésus-Christ ateka mokili ote ateka bokonza likolo bango bazo te ya mokili
bakoma ba plein oh homme de Dieu, grand homme de Dieu a raté. Lui-même le grand homme de Dieu, lui-même, il est la star, Jésus-Christ de Nazareth, il s'est donné à la croix pour nous, il est mort pour nous libérer. Mutu moko te akufa pona yo, loba na maman lang, maman baba ko ne kulusu pona ngai, nese boko soa na boko kamwa. Tako nenga finga o soki muninga na so Micheline, pona bloga mike, so ko no bani maman baba ko ne kulusu pona ngako. Bombo mikango pego, bolo bana bango, mengelo no robisa yo, ngana ko baka mane kulusu pona yo te. Ngelo na ko senga na yo, yaka ngai na yo, to landaye, parce ya baka maki ne kulusu pona biso. Et toza déjà sauvé. Omoni, toza déjà sauvé, toza libre. Yaka ngai na yo, to kende, tango koya pour to kende. Omoni, église ezali ya mutu mo ya Jésus-Christ, ezali ya mutute. Oh ngala sa yoka, église nangai, oh mon église, l'église est à Jésus-Christ. Église ali ensemble des saints. Il venait chercher son peuple. Ah. J'ai les larmes aux yeux dans le baramakambo. Le bano maman. Ok, Jean-François Ifonge, to boni pe na ndenge to outi toujours kolobela makambo église. Ah on a kat na Belgique ba église ezali belé. Ba église ezali ba pasteur bazali mama na kati yote. Omoni na kisasa kona balabaki ba okangango. Faut mone ba yima be ba sel ba réunion. Bien aimé, beaucoup de bazo kanga église ali spirituelle bako tana biso de lusangani nela okanga biso. Omoni bazo kanga ne magablo na bango. Ba magasin wana nga je suis pour ba kanga ba magasin wana. Parce que biso nga la semble biso de nzo ta. Te osokutana. Tu kana bandako. Nga la fa na tangi après awa. To ki ne pas sœur na biso Coco. Sœur moko salipe miso mikolo sœur Coco. Ba depuis ba panzana libala na ye mama bana 5. Omoni koke matoko madira no après awa tozo kende na ndako na ye boni biso mission na biso ngwala bako kanga biso ningini bako botela biso nini wana ezali ba maga Jésus-Christ atonga église wapi Jésus-Christ atonga oh Jésus-Christ ko l'acception exemple ne ko temple so Jésus-Christ ko temple le bana ba onso ko ba kene pe jeune akana nchu na zamba mbaba kama pe ne kulusu miyibi Jésus-Christ est venu nous libérer au moins ce qu'on appelle biso ba condition to landanzela na ye nous sommes plus sous la loi mais nous sommes sous la grâce point barre. Makamanza meza nango peteze lengi mama tana na mokili kuna kopena zanga na mokili pona mokili mbongo na ngai yanga moko na mosi na ngana bana ngana balo yingi na ngai na bonzambe comme so futa sale veste na nga pasteur sapato na nga mosi na nga boti ah na mokili kuna sala kango ya somela jamais mosi Kofi Bilamba omoni donc bozo mateke bino moso na bonzambe okomi so muta okomi na ba charge. Ok, j'ai que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai des repos. Le repos est en Jésus-Christ. Nous sommes en repos, nous sommes libérés, nous sommes libres en Jésus-Christ. Bien-aimés, écoutez le son de la trompette. Soyez libres en Jésus-Christ. Bo carbonana batuana, basukula kabasi abatu, basenga kabatu abatu mbongo, bakoma ko bimana basi, baboma mabala, ko bimana, namala mibali père. Nathan États-Unis kuna bakangi moko abisaka na bana bato mibala mike. On a le pasteur. Et puis Mama Zela. Bato na bile soki ba uti wapi? Ndeko nanga Coco Chanel soka zali wapi ya okotelanga makambo yo. Zana tanga lolo moko. Ngane soko tito bando ko bomana pona Jésus-Christ soko kamwa bilo bo kamwa makamezo na mboko pona Jésus-Christ eza maka ale moloto alobaki yango alobaki restauration so bana na église lezo bana bana nzambe ale moloto avait prophétisé kalate boko mona mda to kosimba ba machete kalate il faut et moi mosu na mbina kota pe moi ba langage parce que moni mama moni mo ndoko ba poni biso na internet to ba neti ngana noko do ba ibi bango ba iba yuma wana c'est des yuma parce que ngabi na sobe ngai makambi tumba na yebi yango ko kabela bitu makofi na ko kabelo kitoko na kabelo na personne na matabiso kenango mais bon bazo basé en nzambe surtout na bon balukanga poani balukanga mo ka bengai balukanga na ba petit na oh mais la Bible dit l'ange de l'Éternel campe tout autour de celui qui craint Dieu bon yo zo tinda ba to na angité tel ba nguna na kini ba mukunda bazana ba garde ko do bazana ba so place à angini musala angini do azoli ba ange ba do ange ba longi musala ba démissionner diable na linga binoti na te lo muka au monde abalbinin yo j'ai lu au nom de Seigneur Jésus-Christ un seul Dieu et Père de tous qui est au-dessus de tous il est au-dessus de vous le Père un seul Père la Bible dit un seul Père Mukuna tu es le Père de personne tu es le Père de tes enfants à la maison Mutombo Kalombo tu es le Père de tes enfants à la maison tu n'es pas le Père des gens tu n'es pas le Père des gens maman olangi oza maman mutoto oza maman ya bana na yo oza maman ya bana na yo tika bana nzambe bantoki boyo kosa batu ba pe ndo ba mama papa mama la ko bala lobi mama bon bana ba me wana ababi un seul Père
un seul Dieu Père, le Père de tous. Nous sommes tous des frères dans le Seigneur. On est versé dans le Éphésiens 4, verset 7. Botanga yango, bo kitanango ti nasuka. Na bien Éphésiens 4, bo manango na verset 6, bo kitanango ti nasuka. Bible zo sabiso ke Nzambe apesi ba don. Jésus-Christ étant descendu dans les profondeurs, étant monté dans les hauteurs, il a amené les captifs. Il a donné les 5 ministères, maman. Il a fait des dons aux hommes, des dons. Les autres comme pasteurs, les autres comme apôtres, et ça va don. Au moment où on a don, on a 3 dons. Tant que 4, et ça va don. Si on dit comme pasteur, le moment on a apôtre. C'est quoi comment on a des Jean-François il faut que aucun église était. Maman, église ezali. Alors qui peut fondre la église était. Pour ninga msuba fungula l'église bazo mabonza ça veut dire yo elokote mama bakosa batu somo siko batu asambela te pour mutabike eloko na mbongo te fona koya pona bano sambela bakosa batu babula ne basambela lukuta frère nanga tangi un monsieur il travaille ana ndako nae ana mbongo nae omo lukuta ngai je travaille je vis très bien trop bien ma femme travaille toi na ndako na biso na bana biso tu as pour changer mutuka et puis tu as Jésus-Christ tu as gêne mais tu as bien et ça te kaka au mobola lukuta et au moins que tu as bandeko na ngane te bafali mais basa melati pona nous na beta na ba Olympia dona zelatina au koya au moins siko nzoka ntango za wana lieba nzambe maman nzambe bo memo na mission na yo c'est tout c'est au moins ba komo kosa batu motarmo zelatia comme mobola moni Jésus azanza ba bola te donc ba mimi évangile lukuta et puis malgré ba mabola yango ba mama ya batu batekaka mapa mbongo ne mapa apesa rabino mama mbongo wana zo futa loyer mo zo tangisa bana naye apesa rabino bino boya ka ba poto boso maka ba dip bokendaka pe ba mbandaka bokendaka pe na ba suka na ba village kuna botika bokendaka yango bandiko na ba combattant joli na linga rabino mingi do baya ka susa kutu te un coco luozi yekuti ya lia kabonde na maboko lia ya lia kabonde ko lia batu mabe basangana ba misa mokili na ba politicien pona ko détruire ta lelo ba infiltrer ba combattant ba infiltrer bango souci kaka po baya kaka baya ko bebisa bana na biso ta mona ndiko na Goliath mona kitoko boy donc ena moi n'est pas mon frère JF au monde lengi si ko mona frère JF te a mona jibem piana so on est jibem piana benga ma fille. Oh gaga, oh tu as peut-être un numéro dans des diables. Au moro bakangi na Paris kuna soki église miel yoka comme église miel banzoi donc tout ça na baser asera bataza na zema mobali ne azo sa ser wana ke alongola zemi wana parce que sima na azo moneza na milimo ya ma po yaye oh mais bukanga mena batu ngo ndingi zonga na so comprendre te ya wana lobia na bino na bango boza bandoki soko mission na bino bana nzambe bakota na mission na bino po bakangama na ser na ngamo ya zalaki na kisasa so passer bango bandika mambo nzambe bango ba groupe mona bando koya ndo ki ba jeune na bango omoni ba jeune na bango Jésus ko isaka nani ngai nazalaki ndumba mobali ngana na osima bakisi bilamba produit loyenge ngano mona ngaya basalange lokote babambanga te bapakolange lokote yo wana na komi na ngo témoigner Jésus-Christ na mo sambela bazo bika mama moko mwana na ye azaki na zemi tension c'était avant-hier ngana frère Tangi mama wana mwana na ye zemi so azaki na tension akino pela babi fo babimisa mona na pona tension siko même babimisa mona c'était parce que azaki na tension fo tension qui était 2 jours maman na bengi ngana frère Tangi to komi na hôpital to mona ta mona te po bakangi les hôpital mais maman na libanda mama ya mona to sambe na mama mona na libanda à l'hôpital ko matamati oh bazojo babi tension kiti mona boti le batamen après ça t'es incaté na bise buka mabolongo yixenga merci au moins ici mais ceux qui battent wana il y a un enveloppement spécial mon nzamba pesio soma ngata ndako diable basomi bandaku na pour les bolongo ça te boza ba esi ba fenea ba inapte ba ki matambango te do bato ko bete donc ngam ko na ko mona moko ngabi na susu na ngezala ko moko penda ata moko na bete bambata ngai ka susu na nga. Oh, puis il y a qui chasse ou bien au Carabana pour toi, pour la Belgique, pour la Belgique. Surtout la Belgique, la Belgique, bando qui n'a pas séqué, n'a qu'on a raté la mon côté.
Non, moi tambo côté. Na mona bango tinga nazo tambola nazo tambola. Ngala banga na banga bino ti na bisa bino. Na banga bino ti. Et puis moi c'est pas du genre intel ya ko bundela ngai. Non na mukina sala ngo te la bonzamina no sala ngo. Na mukina sala ngo te. Na muzemena no sala ngo. Ngana banga bino ti. Ngana so bundela Jésus Christ. Bino bozo bundela ba kutino, bozo bundela batu pamba wana. Batu pamba, na boza batu pamba. Na bino, na ba pasteur na bino boza batu pamba et vous irez en enfer parce que Jésus-Christ nous a libérés à la croix. Maintenant, il anda Jésus-Christ. Yo ozongo ma vérité te. Olongo landaka natanga verset asuka. Mama yoka verset oyo. Comme ça mbande ko tangi. Mama yoka verset oyo. Verset on a passé. Yoga verset. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ dans 2 Thessaloniciens 2 verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Avec toutes sortes de miracles. Voilà, on a walé ça. Si. Bah Sankara, ah voilà comment on Sankara. Bah témoigner dans l'église naïe, bah héritier. Comment on t'a témoigné dans l'église nous? Le béké à qui bête musique. Le béké au fin héritier. Donc bah ça la publicité bango na bango. Ni tu me vois walé ça. Bino balbano na ça azamuta au batamba. Walé ça. Moi je te parle. Aboua kelangambas. Ngam to walé ça na c'est moi singa ina Bruxelles là. Ba tu ba pese ba mbongo ba. Mutu abongo mule mna betie ba mbata pe na kitoko bomoni ke ba mbaso ko saka ya yemoko. C'est quoi pour Jean-François? Mayoka fait ça dans d'autres temps. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles et des signes et des prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent pendant Obazo Bunga, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Baboy Kolanda, amour à vérité pour baser la sauver. Comment il s'appelle encore? Ou allo, alors, voilà. Verset 11. Aussi Dieu leur envoie. Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, qu'ils soient condamnés. Donc, je sais que ça y a qui libéré biso, yobo, yobite, ngaïka pharisien, ngaïka dim, ngaïka pasteur na biso, ngaïka boy. Ok, c'est comme le binini, nzambe sko atino puissance égarement, bunga bien. Combataka batloka biso ba frère Jeff Fonge, o toze même nos vérité, to sengi bino mbongote, nga na besoin mbongote, na sengi bino caméra te pour na sala émission, na sengi bino lokote. Et puis émission to na salaka, nzambe monta sa na benga rappeur journaliste te, lelo on a dit na ndako lobi ndeko na ngai a bengi ngai, commandant Goliath a bengai ke bazo ya lelo. Omoni baye to sala bango mission pe ba kozonga na bango. Donc nzambe mutazo kutsanga na bato pour na émission na oyo na mona écoute te mwana muke de grande sœur na ya zalaka danseuse na biso na quartier latin. Dans grande sœur na limbisanga et elle est morte. Akufa. Pour na buzoba ya ba leader ya ba musicien. Je le dis aujourd'hui. Grande sœur na ye. So bandeko na o benga na quartier latin ba ba oyeba de qui je parle. Na autant comme on était paix à son âme. Bomoni. Nous avons dansé ces belles, danser, sobe baraté. Bino de bozana pour qui c'est musique et tambola bien. Sobe barangote. Ming bozana bo beba na bino déjà. Boye bola nanzela Yesu. Grande sœur naïe. Na autant nous communiquer quand même hein pour bayeba. Natanga. Amen. Mais au baye billet, de qui je parle. Pour baza nenge moko na longi. Kokutanga na kutena yeto na moni asalanga na émission, j'ai les larmes aux yeux. Pour ce qu'on a remis tout le monde, nzamba sauvenga, mais sauva qui yana été. Bien le moni makambango. Bomoni makambango. Ça veut dire que nzambe akosala moko koya po bino bo fungola miso. Bande konanga basi, bo kabona ba danseuse ba musicien wana. Bo kabona na bango. Ils ne sont pas de Dieu. Bazo détruit ba vie na bino. Ba mission na soka bimina yo atuelo mona libumuna ye. Elo kwana na libumuna yo, mon bal so bimana ye, mon bal wana pe elo kwana e komela semence na vie na pe baby. Combien de ba bimana ba danseuse pe bazolo ba vie na ba pe beba. Parce que danseuse na zane loko moko ba tiena libumu. Parce que so bimina mission to bimina Lucifer ye moko. Tabe musicien azana basi mbele mission de mine basi bele eza yete eza ke pour musique ne tambola, il faut sala ba makambo ne belé, il faut melaka ba bloke belé belé. Bande kona ba danseuse botika
botika bango tana babimisa babimisa no pe à moitié nu bo fungola ta misute ata pas ngeza ndenge ni na Congo. Alors tout on a mon ba gouvernement na baza ndenge mona ba mission bazo nyoko la peuple pour ba danser ba kena pour ba mission bon baza besoin ba détruire et puis bazo bomba tous les jours ko bomba ba congolais ko bomba na poto awa baza belingi biso na bien bo sanga mundele assemble la rapport kende voyage mundele assemble la rapport zo musala mundele assemble la wapi pour bota mundele assemble la wapi pour bala mais ndeni bino obala pasteur o salbe pasteur. OK moko zo benga na téléphone la bisinga o bakati nga loyer oh na mona sama kamba famille ngabi non na bisi tu travailles oh non c'est normal bakato loyer c'est normal mais comment bako sarabino boy so ngana sembe une fois Jésus qui espère ayo c'est mbongo boy Jésus c'est le cause qui péché qui ne péché akepe keno zambongo na mnoka mbisi Jésus miseki mo kapia kiete bien mais au moins bako sabino et comment ma bibon eh frère nazo comprendre na bibon mais c'est mais peut-être des microbes. Ça fait combien de temps on s'est examiné? Ah, vous m'éliez. Mais vous me dites même les amis. C'était pour le salut. Hein? Et puis à le Bible, ceux qui au Karaminaye, allez, au Salanayo, à Kolon Mabina Katinayo. Et comme il y a pas pas Sarabango, dans l'église, moi, on programme de délivrance, programme, on dirait que délivrer. C'est Dieu qui délivre. Tant qu'il y a un Israël, un Égypte dans Israël, on va écouter. Il faut que vous la mise au caméra. Mundele awa, mundele ta. Pas na orchestre. Mundele Michael Jackson a six danger. J'ai sanga danser blazer Michael Jackson a bina na ba slip. Journal idée. Bazo utiliser bino, baza mission na bango ya ko détruire bino. Ba bika mutu mundu zoba zoba, ba biso banzambe, ba biso sikoyo, to no croire na makamo ba croire c'est lokuta. Mindele ko so majorité ba sambela kate baza bien moko ngala musala ba collègue ngata so bana ba 20 ah bien ngape ça va JF oh vous monde pas yazo mona ke bon c'est la vérité il a la vérité en lui bon so ko to bilika mo so ko mo zo lukuta ko ta ko bayo mbala moko vous monde biso ba congolais il est temps bolongo na piège ya politique ya Congo bolongo na piège ya politique ba pastel bolongo na piège ya ba musicien congolais alinga ennemi ya congolais za congolais yemoko Congolais, nga a sacrifié 48 personnes. Nga. Il a sacrifié 48 personnes pour na beta ba Olympia. Nga osomona aw. Et puis j'étais prêt à le faire. Na wanga na ngote. Ba na nga basi nga basi na butu. Je te makana mona mise moko na bi no mbona mona nani. Obi fine. O mena mona politicien mo nga ba na nga ba ki songo obemi na ye. Ye ba ko zo bima na nga moko po nga nga mbala bango. Mari de nuit na bango. Makamese belé peuple de Dieu il est temps bo fungola miso ba musicien miso ba liaka salité na bango miso ba bimaka na bamboa miso ba bimaka na bana mibali miso ba bimaka donc miso asaza na conseil inter a retourné 24 filles bobi mutu na zoloba bo makambe belé eza na Congo miso ba bebisa awana moko azawana fille moko ba sambele lié azoloba pi azara na piège ya mission na otango ma mission j'ai bien piana les anges adorables. Comme ange adorable. Ange adorable, c'est les anges déchus. Oh, Bouaka. Boltika ba musicien nga na banga rabinote wera na banga rayote jibe na banga rayote kofi na banga rayote binoti wana ba papa na banga na rabinote papa ba bebisi ba tebele na poto ba fe na nge belé tela bango ba la firenze tela bango na poto ba koma ndeni lelo ko bebisa ba ba leki na biso mike ba kaida ba camarade na ngai na mwana vie na nga moko za na kati ba kaida wana ozomana azo bebe tu le do atiki ba ta age na ba sacré ce qui zaza akiti na bana la firenze lelo akiti na bana na akiti même na ba koko na donc c'est un papa qui a pitié. La journaliste na télévision. Donc lui, sans pudeur, il s'en fout. Il a des enfants, parce qu'il sert le. Tinda batunayo toko bete na makofi kitoko. Nga soko betting na mobile. Na pas ça na mabele. Il y a un problème. Bon, so betting est un problème. So betting, au gagner non ngati. Mais moi j'ai le Saint-Esprit. Vina yo pe ebebi malamoko. Histoire vraie. N'a des choses en question surtout na. Ok, nanya so aussi koloba Jean-François Ifonge eloko nini yo memi na bonzambe ningo zoloba contre la pasteur eloko nini yo memeli o memeli bana nzambe bazali kolanda biso nga naza muto ko memelo kote naza simple instrument naza muto ko memelo kote onza masali na ngai nzambe pe azo na linga sala ngo pe na ndeko azo landa ngai donc ndenge zali wana biso toza ba simple instrument ya nzambe
omoni Nzambe azana besoin ya bana na ye a récupérer bana na ye ndenge récupérer bango na maboka pharaon ndenge lelo paso ndenge pas récupérer bango na maboka ba pharisien ndenge pe lelo so récupérer bango na maboka ya ba soi-disant ba benga ba pasteur parce que nous nga ko benga pasteur te ko benga ngai apôtre te ko benga prophète te benga nga frère je suis un frère lelo ba comme bishop so tene bishop yo kai o eza comme ancien eza en anglais bon tu le baneka pas le bengo ancien o atana chiluba te Adana qui était là, babi ancien, Adana lingala, na lingala zako nini? Mpaka, babi ngata mpaka te. Et pas nous bishop, peut sonner bien. Hein, ba serviteur ya diable. Il faut mona ndenge ba lata na ba église na ba pam pam ba wana. Ni lingala ba tuana te. Le ko ba se benemi à Jésus-Christ ba pe benemi nanga. So ba confondre parole ne ba baka, ce que moninga na ko yi benga bo solo là. Mais bango ba bande on a biso te. Comment te benga bango to solo là. Mais biso entre biso, to benga na ka to solo là. Ce que monga ko yi, e mona ko sala frère nga benga frère boy. Bien te frère tanga e monga pa na benga. To benga na ka biso na ba solo bandeko. Omoni Bible bi lisusu ke ce que so te ya avec douceur. Avec douceur, avec amour, avec paix. Mais les lois, ils ont côté, les lois, ils ont combat. Il fallait ça élite, Eli, avec douceur. Non, monte pour. Il y a combat. Oui, il y a combat. Il y a combat. Parce que moi, ils ont serment qu'on a l'accès vision, que yem ta tininga. Maintenant, frère, on a un combat. On a fait cette mission, il y a Robitumba. Il pas contre nous le balou c'est un frère Nzamba yebisinga on était dans la joie omoni elo nazo sabatuana il est temps au baza pour nabi entre bango parmi bango ya Nzamba pe baza omoni tellement que mutu moko apesa enseignement mabe okoli nango et puis omo salelango mais c'est qu'il faut la vérité. Et puis Jean-Baptiste Alobaki, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi, il vous baptisera de l'Esprit Saint. Et puis on a vu Jésus a baptisé Moutuna Maïté, tant qu'il a baptisé Moutuna Esprit Saint. Nous sommes les disciples de Jésus-Christ. Nous sommes les disciples de Maï. Maï au Jourdain, il y a qui Maï na Molimo Santo. Maï au Jourdain, il y a qui Maï a Pampam Baté. Les autres, nous sommes na Maï, il y a au stand, passe bada mindel bagno sokola bulumbu, na ba fleuve passe ba boma ba tebele, ba Maï a Masumu. Donc le loko solo moko passer mazo azo ko ba ko taba tu baptême, na ye na mutu moko ba dinda, ba retrouver 3 jours après ba kufa ba bimi côté on ba kufa. Yo ba ventile. Au monde, le oyo. OK, c'est l'Esprit Saint avec l'Esprit Saint-Esprit. Il a bien dit, allez faites de toutes les choses des disciples, enseignez-les. C'est lui qui croira, il sera sauvé, il sera baptisé et il sera sauvé. Au moins, ça veut dire, Moïbi n'a croit, tant à reconnaître Jésus-Christ, il était sauvé, il était baptisé, il est parti au royaume des cieux. Au moins, donc c'est que les apôtres, les 12 apôtres, quand Jésus-Christ s'accueillit, ils étaient dans la chambre haute en train d'adorer et Moïbi m'a de quitter les bango, et puis on a moutou, bango ba minoko sika, bango parlait ba langue yebana, ozo le bachiluba, ozo ba kongo le ba komi yabara yoko des démons, ba parole on soit utiwapi, oh utiwapi, au moins mi yibina bi pour séduire. Tout le monde a qu'on a banika moko ya ba gabi oh ah baby ah mon nzoka luku tatanga bano 500 € faut payer au monde donc les gars ne frère nga sanga benga bango ba commerçants spirituels donc ils sont venus pour un but ya ko détourner le peuple de Dieu ya ko soma bandako OK biso bandako na biso c'est la biso na Rome de Dieu alléluia Jésus-Christ a dit je suis parti vous préparer une place. Donc ce qu'on confie, Dieu soit dans banda que c'est la biso, banda que tongama na bokoté. Ah, et tongama na liloba. Ndako chef tellement pour et tellement. Ndako nani tellement pour. Yo siko zo tongama banda ko ba physique, na ba mbonga bato moyibi. Ya on a ba sona zaki mwana pasteur son. Sona zaki mwana sa pasteur son. Sona zaki mobali de ba komba na ba pasteur ba koma, na kata pasteuse. Ba koma. Ba koma o ma couple mobali moi ce n'est pas comme pasteur. OK, tout le monde, Jésus-Christ a 12 disciples. Moi, ça, ça l'a quitté. OK, Basi Bazana, on a Koloba, la femme samaritaine, à Kena Samarie, Namoni Jésus, Namoni Messi, Batubaye, Batuba Bongwami, Tango Jésus a sécuit, Atini Basi. Les femmes sont parties. Alors, faut botter ma. Batiko kangabino, batiko bimanabino. Oh, vous avez un instrument à bangote. Vous êtes là pour parler de Jésus. C'est ça le rôle là-bas. Nous sommes là pour prendre l'autorité, pour enseigner. Point barre. Le loba c'est pas comme ceux qui n'est moko so ya kutinona. Yeba kangiye, allez moi ça remplacer na kata temple ba masumo. Allez. Pour y ramener à terre, il faut me Jézabel. Na wera na binope, yé na maya nkamba, yé na sankare de kunta, moi c'est qu'on a pasteur. Azo c'est ma blami tout. Na binope simba binope na moi ça. Ah maman pasteur. Na bien wera papa pasteur na kangi ba suki. Vous êtes donc vous savez ma bouma na bisabino. Alors botika combat Jésus-Christ. Bo c'est la satana. Na sepela ngada lo barango na sepela na moko comme ne matadiki bala.
azanganga ya lobaka ya za ya Satan ya lobaka ya okene pa nzambe te po na nzambe ngona to bata molimo ya linga za la muta mokili ali akane mosuni. Il a dit, il le déclare, des gens comme ça nzambe ko sauver. Mais yo so so ya ko kosa batoza ya nzambe mais oza nzambe te anta nzambe sa biso bokeba baza ba lourd ravisseur batika poso meme ozomona so azo to ba bango na bilembo na bango et puis tozomona bango na bilembo na bango miyibi ba fimisa mabumu na mbonga ba dimba fenia ba sala raté omone baza na pe mata bitumba ozomona Goliath ozomona nani ko nani un coco louose. Oui oui bon so quand tu mutu lwa so to kota na temple mo église mora ba panzana. Bien aimé dans le Seigneur, si je parle comme ça, c'est par amour. C'est parce que j'aime mes frères, j'aime mes soeurs. J'ai une mission pour bima na maboka batwana. Bien aimé kalate masi ya kozonga. So pas so me la kozonga liwe la karate. Et belé ba kufi bien aimé. Nga na kola na Paris, je suis né à Paris. Mais nana ba ninga ba kufi belé. Nana ba ninga na Bruxelles après to sakana na bango to bima pe basi moko baza suna mokilote. Nana pe na ba ninga tilelo baza atteint na sida. Et puis nebi bango bazelaka liwa bien aimé pourquoi makamone elaki ngate pourquoi makamone elaki batu musute pourquoi makamone elaki bisote bien aimé ata yo oza tena sida Dieu a besoin de toi il peut te délivrer kolanda batu wana te ndokana ko sala sambelela yo alongola maladie wala mais alongoli yangote mais alongoli azotinoka en enfer omoni mais nzambe ako délivrer yo nzambe ako délivrer bien aimé viens en Jésus tika kolanda batu wana la Bible dit les idolâtres n'hériteront pas le royaume des cieux bolanda batu wana te o Bible ya Bible la terre en colonisation. Nous avons utilisé moyens surtout pour comme évangile. Dites amen et sur Rosali. Nous avons utilisé même Moutaliboma pour évangile Tambola. Nous avons utilisé le pour évangile Kendekaka. Amen. Bible non est coquette. Il le Bible. Maramoto le bagage. Zaka suite à Bible. Mais Zaka pour bolunga la makambwana. Bolunga la makambwana. Bozo pour Boyoka Sankara qui dit des bêtises. Puis il parle d'un perdu et vous suivez ces gens-là. Binu batu Boyoka ngwana. Ya Boyoka batu moro boy. Ba politicien mo. Vous appelez ma politicien ba Sankara baza. Un politicien bazane Sankara. Donc lui il est là pour parler de quelqu'un et vous aimez ces gens-là. Batona ba lingi na bango binoté. Ba Alexara bino, ba Alexara bana na bango pour bazana na succès, pour bazana pouvoir, bien aimé. Bo kabana batuana. Si tu es en Jésus tinga, na la sara bango défi, ba ya ko liangai, ba ko kufa bango moko, ba ko liana bango moko, ba ko kufa bango moko. Parce que quand ba ko meka ba lia, ba ko liande ba ko yoka na Jésus Christ na katia. Bien aimé, quelle joie, quelle joie, quelle joie, quelle joie. Banana koma na Yesu, kimia libela. Banana koma na Yesu, na linga su mosi na koleka, comme ne Françoise, une belle femme. Nasa komona kitoko na ete. Nasa komona kitoko batu misusu. Mais bana komona nzambe. Oh soki na telier, na kata pasi, ne na ndoko mabe na ndo salaye. Obeneme, na ko pe ko zo maladie, na ko pe ko pese maladie, na kufi, ya kufi. Bana batelengani ben le Seigneur. Bilo ko interpeller te. Combien ba kufa, bana le batelengana. Combien ba sana maladie ba pesa pe bana. Bana pe bazo kola sou bien te po bazana ona nzoto. Moral les abiente. Ça c'est le diable. Il détruit le peuple, il détruit le monde, il détruit la Bible dit na 1 Jean 5 verset 19. La Bible dit nous savons que nous sommes de Dieu, mais le monde entier est sous la puissance du diable. Bien la même télévision, publicité a montré, moi c'est mon takala. Bien aimé tala, baso détruit biso, pas même son enfer. Boka bolana batuana. Ok bandeko bino moko bo sili kolanda ndeko na biso Jean-François Ifonge na ndenge asili koloba, pondeko aleka na bilili alobaka matea o azali kote ya bino ezali pambate. Ezali pambate bandeko. Tango nyonso tango ndeko azali koloba surtout na likamba uti koloba o ya ba danseuse vraiment bosakana na vie te bandeko vie ezali blague te omoni lelo tango tozali kolala tozali kolamuka ezali ba jeté tali nzambe so peso grâce ozala lelo na bomoi ezali po ye moko alingi c'est-à-dire il faut kolanda bate yo bazali koteya biso tango nyonso o ya malamu il faut kolanda yango ndeko Jean-François Ifonge soki liloba suka ezali ya koloba poto suki sa émission yo. Merci ndeko nanga ya mwasi elo na lobika kana ba sona biso ba danseuse ba ke bazala bibwele ya ba musicien bazala bibwele pour orchestre tambolaka na ba suto bango na bi danseuse mo elle va se reconnaître to betana na quartier la terre mukolo mususu Kofi agangela kaye pour zoka danseuse mususu danseuse on a loba pendal ba biso makamto sala pour orchestre batu ba kufa moni do ba danseuse ba utiliser bon peut makambe belé ba danseuse wana omoni yango na ko tanga verset mo suka na lo ba suka maman na lo bango la Bible na tangi Galates 3 na bandi na verset 10 car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction
Car il est écrit, maudit et quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans les livres de la loi et ne le met pas en pratique. Voilà. Donc, nous sommes dans la loi, il y a des dîmes, il y a des temples, la Bible est sous la malédiction. Il y a des lingaka, il y a des toges, il y a des loi, sous la malédiction. Pourquoi tu es sous la malédiction? Nathan verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Donc, malédiction, nous sommes dans la loi. Christ a libéré qui sont dans ma cambouana. Et yom tous sont dans ma cambouana, c'est que pour nous, Christ a été bêta tour, c'est que ça, le cas, juif, donc tu es sous la malédiction. Et laisse-moi te dire une chose, ils seront rachetés. Alors, yom tous dans la vraiment, Luka n'a pas bien aimé Sambelaka, yom dans la chambre. Accepte Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est par toi un vie à péché. Et la Bible dit que tu seras sauvé. Vraiment que Dieu vous bénisse. Ok, ndeko, merci ndeko Jean-François Ifonge na ndeko siliko ya vraiment mukona lelo. Ndeko Jean-François Ifonge azaye mokote ayakina ndeko na ye o bazalaka na ye tangu nyonso bazalo kola mapasa bazalaka tangu nyonso soko moni Jean-François Ifonge omoni pe ndeko na biso Tangi. Tokoleka na kopesa ndeko Tangi mbote ndeko Tangi. Shalom ma sœur. Boni nzoto. Par la grâce de Dieu, ça va très bien. Biso to koma bato vita Christ. Donc yango nem te tambousa biso. Donc chaque jour to l'amour toujours en forme pour le Christ est en nous. To melarate bi mela biso zaka vita Christ. Amen. Ok, ndeko Tangi toza vraiment mituna vraiment ya kutunote mkona lelo po si tozui tambingi na ndeko François Ifonge tokutela mkolo mususu mbala sima poto so la vraiment ya mubimba biso mibale kasi mutuna so tokutuna tomona ko na mokili vraiment uti na mokili okutaki ba boîte okutaki osakana kilo kola jeune nyonso sakana na mokili mais lelo oye na kati na bonzambe eloko nini ozui na kati na bonzambe. Ma sœur, ça va permettre de verser mon frère, on a vu tout à l'heure, j'ai le nom du Seigneur Jésus-Christ, et ça dans 2 Corinthiens 5, verset 17. La Bible dit, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Au moment où ma sœur, on a une lobby dans la boîte, et belé ton bazo monanga, bazomona changement pona nini biloko akala tona ndimela ki Yesu biloko nyonso tu na tikaki et le Saint-Esprit avec le temps azoko brisenga malembe oyebi tona pesa tona esara batu misusu po batu mingi oyi eza na sœur moko par exemple ya Canada abenga ngai atuninga mes frères nayebi frère Jean-François po azaki musicien mais yo siko ozalaki nani pour azomonanga façon nanga azomonanga azondima te ke na utaki soki na sala ipe makambu ya biyoma pe na mokili ngana c'était ngazaki muta ba boîte de nuit surtout bateau bazai na boîte ya Louise mwana tanga kombote pour na publicité na boîte à Louise kuna ba ebinga ke tous les 3 donc vendredi samedi dimanche na zalaka wana donc ngazaki muta ba vie mondaine voilà na ningaki ba fête et pendant nga pe ba fête na ndaku donc Bablo qu'on a nous tous expliqué bateau bazo kamwa pour bazo mona oh mais façon bazo monelanga jamais bako ndimake tangi yango asala ki ba fête tangi yango amelaka pe ba cigarette que tangi pe amelaka ba diamba ba makaya ah oui maman ngana mela bilo qu'on a mais grâce au Saint-Esprit on a comme une nouvelle création Saint-Esprit est changé nga et brisé nga donc il y a un changement tant bazo mona je suis le Saint-Esprit habite en moi. On a comme une nouvelle créature parce que la Bible dit quoi? Notre corps c'est le temple de Dieu. Tant on dit mêlé comme Seigneur et Sauveur à côté na mutemano azo vanda wana. Il y a un azo transformé biso. Voilà ma sœur. Ok, ndeko Tangi, merci na ndeko siko ya no la biso. Siko na bandeko mingi o bazali bazali en Christ. Mingi bazali kokende mingi bazali tangu susu samedi yona na boîte dimanche na église okoloba ngo lobanini wana. Ah, tokotanga susu eloko mo. Bien aimé toke na Éphésiens. Ils en Éphésiens 5 verset 18. J'ai lu le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Bien aimé, au moni tant que tu as mokilia, ba alcool na to mela, to sala ba dégâts et belé. Ngana woyeb sabino.
na balkolo na mela na bima na basi moko tu nayebi état d'âme na bango te nayebi ba lendemain na bango te tozo ba risque belé tozo ba risque ba maladie tozo ba risque après ba alcool ba boîte tozo poussa ba voiture ba accident ko salema et belé ba kufa ba foyer et belé et panzana pour alcool et la Bible est claire bien aimé il faut pas rater que na Bible ba comme la jupilaire te comme la vodka te balobi ne vous enivrez pas c'est la débauche ça veut pas seulement dire que quiti débauche ezo ko englober nyo surtout kindumbe ezali débauche bien aimé makaye ezali débauche vie ya convoitise ezali débauche vie ya luxure ezali débauche bien aimé ba biloko on a photo tikango mais siko le problème qui se passe c'est quoi au moni ba chrétien na semaine bazo sala débauche bazo sala bazo mela bazo kende ba boîte de nuit bazo kota banganda bazo sala kindumba bazo yiba bazo tonga bazo sala songi mais dimanche ba ken église mais le problème qui se passe bazo kende déjà na place moko il fallait pas ba kende po bango moko baza déjà église ma sœur bonne toza bisonya surtout ba église humaine tu vois et ça va bâtiment la Bible dit celui qui a fait le ciel la terre et la mer et tout ce qui s'y trouve n'habite pas dans ce qui est fait des mains d'hommes nzambe avant na ndako asalama na liloba akovanda na ndako ba brique ndenge akokota ndenge nini po zota ine siko moni batona tant bazokende na ba bâtiment et pas ba commerçant spirituel parce que il y a un truc qu'il faut pas oublier bien aimé au moni batona tant bazo yi babino c'est pourquoi parce que bazoko sabino à la base ce ne sont pas eza ba ASBL au moni ba batama na sima ba ASBL au moins déjà à la base bazana mensonge eza ba ASBL donc basala donc eza société na bango eza ba ligablo na bango yango bokamwa raté soki oba bengaka papa pasteur akei eza mwasi ne mutazo remplacer soki mwasi ne azate eza mwana mutazo remplacer donc bino bato bosala gana autour bokamwa na bino te soki bozozo place te parce que eza entreprise na bango c'est des asbr donc comme je disais au monisiko ba chrétien ya foule ba chrétien du dimanche tant azokota ba boîte tant azokende banganda siko tant akoya dimanche na église bâtiment moyen pasteur ana ate ya bango vérité ezate parce que aibi que soki na teye atika alcool soki na teye atika diamba soki na teye atika kindumba moi mabonzo ataka moi 10 mois ataka akopesa nga lisusu dimte omoni du coup ba falsifier vérité bazoteya masolo misusu bakomi na ba doctrine misusu de nos jours ba pasteur bakomoteya sur l'argent bakomoteya sur les maisons bakomoteya sur les voitures bakomoteya économie sociale bakomi ti ba assistance sociale et puis batuna atate ke mbongo oyo pese uti wapi toza na ser moko ya zalaki na ye bolimisanga na terre azaki ne mosi ya osala na ba vitrine bon ande ko mema ba mbongo wana apesa ka batu wana batana donc bazor et puis bayebi on bayebi ke asara nepe na ba vitrine wana ozo mo lebi bato mpe baza comme on baza ba jimo ba na Bruxelles omoni no batu na ratate na ba ninga mso ba betaka ba chèque batu na ratate donc pesa kaka eza sanctifié par Jésus Christ des diables. Donc, au moni ma soeur, donc bazoté sur le social. Alors que l'église qui est nous, le peuple de Dieu, l'église corps de Christ, message de tout ça, on a besoin sur la repentance, et ça sur la sanctification, et ça sur le retour de l'époux. Voici l'époux, venez à sa rencontre. Pourtant, Jésus-Christ a revêtir un corps incorruptible. Message tout ça, on a besoin yangoana. Baté yabiso sur l'œuvre de la croix. Au moni batona tellement qui s'est corrompu. Bazoko sala misala ya papa na bango ba diable omoni diable ayebi ke ngongane comme na suka alors atindi ba démon omoni ba faux prophète ba faux pasteur ba bimi mikolo heureusement nzambe pas au confondre bango pour ce que talibin par chaque semaine au roman na pasteur faux commerçant spirituel moro ba bimisa toujours na poisa o abimi na bana mike ba comme ba pédophile bazo panza ba mabala bazo bimana ba sœur à église donc bazo sala ba désordre moko impossible ma sœur oyebi coup de chapeau na ba combattant maman omoni ba combattant musalo basali ya kokanga ya kotelemela ba pasteur ya kote pardon ya kotelemela ba musicien pona ba merci ya ba leki na biso ba bina lokwa to lobaki en tout à l'heure omoni ba danseuse ba parole ya mabe na ba chanson ana omoni ela biloko moko falende ba sali ya nzambe ba telemela ngo mais de nos jours to komi heureusement coup de chapeau à mon premier Bokechu à commandant Esso bango bazo telemela ainsi que ba crocodile luozi omoni ba maître Goliath bazo telemela ba makambwana heureusement ba combattant ba telemela alors que ça musala ba combattant eza musala nde ya église
mais si comme le contraire ba combattre ce que ba télémé le pasteur pour bazo mema ba merci ya mabe avant tant ba musique ezalaki ba musicien bandoko bebisa ba famille mais de nos jours le quoi ba musique katani eza ba commerçant spirituel mutu bazo bebisa ba merci ya bana bazo sala ba dégâts impossibles on eza ba œuvre ya diable ba doctrine ya mabe ekoti na mokili o ba komo te ya biso n'importe quoi pote tozala ni garment bien aimé. Gloire soit rendue à Dieu. Yo soko zali o ya église du Christ. Place aux alliés là au là parce que la Bible a dit, Jésus-Christ a dit à Pierre, sur toi je bâtirai mon église et les portes de séjour de la mort ne prévaudront jamais. Au monde bien aimé, malgré babiloko bazo sala, malgré ba doctrine na bango, yo soko zali ya église corps du Christ, yeba ko toucher au te bien aimé. Jour ya enlèvement, jour et pour na biso roya, oko zalawana, oko matana et longo na biso. Pour lobeki nini, je m'en vais dans la demeure de mon père, vous préparez une maison. Mais bien aimé, tout ça est un mot peu réaliste. Notre époux, notre fiancé est parti nous préparer une demeure. Yosko Tikali, au lieu de la retourner, baromo ezaneti fiancé no ake ko préparer binondaku. Yosko na Otikali ozo zele, baromo betolo masolo ya voisin. Bongo betolo maramba bambongo omoni o mbongo o ndaku o bilamba o community moi si o babenga en français une femme vénale ou bien babenga vulgairement une femme matérialiste. Okomo beta masolo à voisin. C'est ce qui se passe de nos jours. Na ba église bâtiment ba beta la binogin né dans le bail tout à l'heure. Maramouya prospérité. Doctrine à la prospérité biblique, mais la doctrine de prospérité est démoniaque. Les choses de ce monde ici. Et la Bible dit, n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Ennemi de Dieu. Yangwana bazo bete la bino masolo biloko mokili. Mais mobile na bino soko yoki yo komo loba biloko mokili. Alors mon on na profit. Un mot bazo bete bino bazo kosa bino ba diable bazo boyebina na ba komba ba démonion surtout boyebi alors que na Bible ba komba démonion surtout est bien aimé nyo surtout et comme basé sur l'argent molimo ya Balaam et Kota la Bible dit au servir des maîtres té bango ba pona Balaam nyo donc de Genèse à Apocalypse ba verset tout ba monara mbongo Balaam molimo Balaam et Kota bango biso oya nzambe toyebi makambo ati toponaka mettre na biso moko qui est Jésus-Christ de Nazareth. Merci ma sœur. OK, merci Ndeko Tangi, j'espère ndena uti koloba to mbote Ndeko. Ouais, mbote mingi. Est-ce que vous pouvez se présenter liboso ya bandeko ba o bazali kolanda biso? Oui, ben pour na ko se présenter zali penza pas mingi te. Nazali moko ya ba sali ya Nzambe. Mais pour na ko benga ngai o ko benga ngai frère Caleb. To obengi ngai enseignant Caleb wana ko tungisa mate et ko tambola na petenyos. OK frère Caleb tomoni yo elongo na ba frère Ifonge bozali na bango ensemble tosili ko solana bango liloba nini oyo ozala emo ko loba makambo bango basili ko loba ah. Oui, un mot qui kozangate parce que makambo o ndeko nangai Jean-François oyo ayebana ki na komba GF alobi ezali makambo moko ya motuya ponanga eloka liboso ezali regret nanga ezali na niveau nini regret ezali na niveau que christianisme ezali kozanga on dirait berger ezali kozanga mokambina yango alors nazali na mawa mingi puisque christianisme ezali kotambola na o babengaka na lingala bululu alors problème ezali boye c'est vrai yemoko yezo alobaki ke bakambia lokuta o babengi ba faux prophète bakobima normalement esengelaki babima po yezo akosate et puis liloba na Nzambe kosate alors mais ndenge babimeli ba phénomène o ezali kosalema ezopesa mo mawa heureusement ba garde fou lokola ba JF ba garde fou o bazali ko protéger ko défendre ba cause ya christianisme lokola bandeko o pe ba telemeleli yango ba combattant pe bandeko ndenge to moni awa na zali nango na mwa esengo pona nini parce que kambeli o bato bazali ko kamba na kati ya christianisme organisation ba structure ba makambo ezali ko kende na mobulu. Alors, na mona ki pe bande comme sous baza ko senga ba réforme, pourquoi pas christianisme mais à la réformer. Bien aimé,
Bible ezali clair ndenge na talaki ndeko JF ayebisi biso soko tali na mokanda ya Timothée batite bazali ko pesa biso ndenge nini lingomba ikoki kotongama ndenge nini lingomba ikoki kotambola banani bakoki kokambaka mangomba mais siko tozali komona ba phénomène o tozali kotala na ba internet na Kinshasa ba système ya o baza ko benga ba délivrance ezali ko salama ya ko bimisa biloko na banzoto ba makambo ndenge na ndenge siko ba spectacle na toza ko comprendre ngo vraiment te tozali ko landa ko luka ko yeba mais bato ebele na ebite eza mawa mingi parce que balobi ke so mutu akomi na pasi aza ko yeba le sous-système mutu apasa koma mutu ya donc akomi lokola eloko ko sakanelela alors lokola ba pasi ezali ko zoma mais Bible ezali ko yebisa biso ke to ça la confiance dans ba esprit nyonso tuté mais to éprouver ba esprit il faut que luka ko yeba ko discerner molimo o bazo salela ngo délivrance. Est-ce que ezali molimo ya nzambe molimo mosantu to ezali bondoki bonganga to ezali ba science occulte oyo ezali ko sala na ba makambo wana mais lokola passe ezali mutu azali ko luka kutu même pas ko vérifier sans koyeba azali ko kota na ba fausse doctrine. Alors ce que ezalaki que christianisme ezala na ba kambi o ba koko memelango na ba structure ba réformer ngo e koka ko sunga. Et puis, bah phénomène mususu tozali kotala ezali nini ba ministère 5 ministères ya nakati ya christianisme mais selon la Bible kaka na ba mokanda ya Timothée 2 wana ezali kopekisa ke mwasi ya pasteur azalakate mwasi ya évangéliste azalakate mwasi ya apôtre azalakate mwasi ya docteur azalakate et puis mwasi oyo akoki kozala nakati ya ba ministère ezali la femme prophétesse akoki ko prophétiser na kati ya ministère na kati ya baitonga wana et puis likambo ezali ebele wana na ebite soko Bible bazali kotanga ngo to bazali kotanga te oh non tango Yesu alamukaki ba Marie bazalaki bazali koluka ba argument mais basi oyo lokolo bazali kotanga Marie de Magdala akendaki azongisaki Marie de Magdala akendaki ko enseigner na temple te enseignaki na synagogue te Marie de Magdala azali femme messagère tango Jésus alamuki atindie juste kende ko yebisa ba disciple na ngai ke na sekui bazela ngai na Jérusalem mais Jésus atambulaki na combien de femmes o bazalaki ba apôtre na kati combien de femmes o bazalaki na totanga ni les 12 apôtres na 12 apôtres Luka mwasi na kati mwasi azalaki te parmi les 12 apôtres tango Jésus azali kotika clé pourquoi tika ki yango na Pierre pourquoi tika na maman na ye Marité pourquoi tika ki clé na Marité pourquoi baptisa ki église na Marité pour ezale loko na bango na loko na bango mais bien aimé to tanga ka Bible to ba Bible malamu et puis yami balé la femme samaritaine tango Jésus a discerné sur yé moi son akamwe à l'objet le Messie Jésus évidemment le Messie que vous attendez c'est moi. Alors moi ça n'a pas kini. Alors que c'est vrai moto nzambe ko bougete. Tikanga na kene na mboka na bisa bango sangoke na kutani na nani na Messie. Est-ce que moi si on a que l'autre na temple? Est-ce que moi si on a que l'autre na synagogue? Mais pourquoi bozali ko kangama na argument wana? Bien mais totanga ka Bible. Eza na ngo musika na bisote totanga kango mawa mingi parce que ezali ko tambwisama église ya Jésus-Christ bazali ko tambwisango na mobulu moko désordonné donc naza ko sepela mingi na bandeko lokwa ba JF oyo molimo na Nzambe longo na bango et bazali ko telemelela ko sala garde fou pour na ko protéger ki christianisme Nzambe zala na bango longo bato ya lolenge wana bazala ba telemela ba antichrist pour ba ventir ba désordre ezali ko kota ya ebele vraiment Nzambe molimo na e kamba bango azala na bango abomba bango abundelela bango alongisa bango pour na témoignage ya munene. Merci. Ok, merci ndeko frère Caleb. Nabandi union sociale koloba pepe ya Nzambe ekozala édifier. Tokoke balandi masolo ya sika tokomi na suka émission na biso vraiment na ndenge to yambi ban tosili ko yamba bandeko awa to sepeli vraiment ya trop.
kasi maloba ndeko basili koloba bozo yango en valeur pour na sima ya maloba yango na vie ebombami na sima po te azali ko négliger liloba azali ko négliger vie ekosenga na mutu wana ekosenga la kufa na kati na yo yango wana maloba ndeko basili koloba ezali malamu na bino baye bozali kolanda vraiment o bosili o kolanda bango vraiment bozo yango vraiment en valeur po bo meka ko salela yango to comme na suka émission na biso na kobosa na te 3 sites nanga autre nazali na bango en partenariat www.congoyasika.net ya Maurice Premier na kati ya Scandinavie www.rdinfo.com www.congosolution.com yango ba site on azali nango en partenariat na kobosa na te na kati ya Canada lisusu tozali na Congo ya Sika congoyalobi.com Congo ya lobi na kati ya Canada site kaka moko na kati ya Canada www.congoyalobi.com site kaka moko oto na kati ya Canada ya JBK na émission na e Pasola Milangi on surtout akokota kuna na www.congoyalobi.com akomuna masolo pe ya sika na kati na bosa ntenga yimoko pe nazali na www.masoloyasika.com on ezali site nanga partie la belle esili kobima siko na kopesa mbote lisusu na Ezaï Sumbu Mbaka le colonel ana kati ya Belgique malgré to monanité kasi to komona kaka mikolo ekoya na pesi sumbu na ya luba ke misa na kati ya Londres na pesi mbote na ngaso na mama Chantal Mambo na pesi bino nyonso ba ebolanda kama solo ya sika ba mbote na bosanité Golette Black Mombele na Koko Alozi Anderson pe na remercier bande ko na sili ko mbavoma na mpona lelo merci na ndenge kusili ko yambanga na kati na Belgique boma na sefili mingi tokutani mbala ya sima botika la malamu kotika bisote na maboko abanguna satana yebi mikolo na yekomi ya kutanga atindi ba faux serviteur babungisa bana nzambe nzela ye pojurango azika ye mokote na kati ya mutu papa telema na yo papa telema Alléluia. Okutaki na temple bazo sala n'importe quoi. Yo soit qui pe chikotaki tout le monde. Olobi babuka yo kotonga ya yo dans 3 jours. Pas temple yo tozo monalelo et outi wa pied. Dieu habite dans nos cœurs et non dans des bâtiments. Là où 2 ou 3 sont assemblés à son nom, il est là. Sacerdoce lévitique ezalaki ya balevi sacerdoce royal ezali ya Jésus-Christ boni bozo senga badimbo za balevite Jésus-Christ a dit les faits de toutes les nations des disciples soko za disciple à Jésus pour kozo salo yo asalaki te Jésus jamais senga kadi même pas Jésus jamais senga kadi même pas les apôtres. Nous sommes plus dans la loi, nous sommes dans la grâce. Papa telema nangui, papa telema Alléluia. Yo mokolo bake beaucoup viendront à ton nom. Ils séduiront même les Élies. Papa sunga bisoto zala séduite. Papa sunga ngana zala séduite. Pati la belle un peu zala séduite. Ouais, Junior Alimia azala séduite. Maman Françoise Tanguy Bangala Commanda Goliath. Commanda Goliath. Mosikana Hollande. Alléluia, alléluia.